Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme je vous ai toujours dit, bienvenue Balanzi Nabiso Akala, bienvenue Balanzi Nabiso Asika, la chaîne Nabiso SNM officielle. Je souhaite bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Soyez le bienvenu na chaîne Nabiso Ines NM officielle. Voilà, bandeko nanga, comme je vous ai toujours dit, biso toyaka pamba pamba te, ceux qui tuboyo, qui tout comme moni biso, cela veut dire qu'il y a koloba ezali. Nous voici encore une fois devant vous, na dossier sur dossier, makambo sur makambo, situation sur situation. Voilà, bandeko nangai, j'espère déjà ebele à Batou, Batala qui arrivé à Yamoko Yangama Kofi Olomide na France. Déjà, ba journaliste ebele bakendaki bayambaki ye bapozaki ye bakestion oyo eza nécessaire. Voilà. Et j'espère que biso nyonso tomonaki toyokaki mpe réaction ya ye moko ya Ngiama ndenge aréagiraki. Bandeko na ngai ya Ngiama aréagiraki selon bakestion bapozaki selon mingi mpona Fally. Alors moi je suis même pas là, ce qui m'a amené encore une fois devant vous ou tout comme chez vous. Et ça, ma réaction à l'internaute concernant la réaction, il y a Werason, on va poser la question, est-ce que, oui, parce que tu es bien posé dans le concert, mais avant, boy, oui, kaka, pour le concert, il y a les qui n'a pas fallu pour parler que ça, dans le 2, dans le 3 mai, ou bien, ils ont parce que, oui, si avant, concert na yo ezaka siko te mais oye avant penza. Alors bandeko na ngai ebele débat déjà bajijaki ya Ngiama ye moko mokolo boye akomi ben komi pesa et pas mwana moke leki na ye lokola Fally Ipupa. Voilà bandeko na ngai avant to kota pinda makasi avant to avancer na situation tout comme dossier na biso, j'aimerais au moins qu'on rappelle Balanzi Nabiso ya Sika, si c'est toute ta première fois, tout comme Balanawe ya Liboso, ya Kolanda chaîne Nabiso Ines NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout, Bobo Sanakapete, cliquez dans la notification. Comme je vous ai toujours dit, malam la notification zalaka à chaque fois que Ines NM officiel a kobando publier ba vidéo ya Sika, vous allez notifier na système moko ya propre. Alors, abonnez-vous massivement et surtout, cliquez dans la notification, likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir. Alors, bandeko nangai, tokota penza, tokota makasi pesa avec 100%. Na mozindo ya biso alelo o ememi encore une fois biso epa na bino. Voilà bandeko nangai ebele ba juger ya Ngiama selon réaction na parce que ba posa ki quelque chose wana. Et puis ebele ba komo juger ye non comment est-ce qu'il a commis pesa azo longwa Congo kaka boye ba pressé pour que akende Fally amatisa ye na concert na ye ko salema na Stade de France. Bandeko nanga déjà pona bino oyo bozo loba du n'importe quoi concernant likambo wana, moi j'ai vraiment honte. Oyo bozo finga ya Ngiama faire Werason. Comment est-ce que vous devez vous comporter comme ça? Même si Werason na ye pona Fally Ipupa ya mabeza wapi. Bandeko nanga, je ne sais pas si vous comprenez loko ozoleka awa. Fally Ipupa ndako zala le premier artiste congolais d'origine né grandir à Congo et surtout qui a débuté, je m'excuse, sa musique na Congo et puis style ya musique nini rumba. J'espère, je sais pas ceux qui vont comprendre ngai. Abeta Karumba a se performer le 2 na le 3 na Stade de France. Bozo mona degré à fierté au Fally azomema na ngambo na biso. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Yendo koza l'artiste ali boso ko sala eloko wana. Et puis vous permettez ya koya kofinga bato bazo pesa Fally Ipupa force. Si bolanda qui très bien ya Ngiama, je m'excuse vraiment lelo na mema ki bino ojote, mais tout ya analyse parce que déjà ebele ya biso tolanda ki nani wana ba émission wana o babando poser ba question ya Ngiama. Tokota analyse penza parce que biso to sala analyse awa to ya ko finga batute awa to ya ka koloba du n'importe quoi. Ceux qui toza awa to ya ka pona ba analyse. Alors,
Yangiama eloko asali alobaki esepelisaki nga fort eza nini eza eloko alobaki ke il faut déjà boyeba ke si Fally gagne c'est le Congo qui gagne. Même si je venais pour Fally, problème eza wapi. Parce que Fally ça eza leki na ngai, il faut couper ça force. Il mérite, il a besoin de la force. Force wana c'est pas seulement les artistes. Na sepeli encore une fois na héritier Watanabe réaction na ya alobaki ke j'ai déjà sensibilisé tous mes spiritas donc tous, nous devons payer ces restes de billets pour la deuxième jour, tout soit la sold out. Tout tika la kaka ba warrior te ba somba ba billet wana. Bozomona mental, bozomona état d'esprit ya nani? Ya héritier Watanabe. Des bateaux bazo penser, des bateaux ba okanisa penza. Bandeko nanga c'est Fally, si Fally il le fait pas seulement pour lui, pas seulement pour la femme, pas seulement pour sa famille, pas seulement pour la musique, mais il le fait pour le Congo. C'est le Congo qui gagne. À côté dans l'histoire, Fally azobimisa balu mi balé XX na XX Delirium. Abe obeta concert ya Stade de France. Est-ce que boyebi ke akoki ozalata na 1000 possibilités ya kozwa Grammy Award? Awa en Afrique na biso to longola biloko ona o Afrique centrale, Afrique boyena boy, Afrique na boyena boy, to tsaka Afrique en général. Pays basu ba Grammy Award, baza ba pays combien de artistes basu ba Grammy Award? Mais bozo boule te ata boule Fally Ipupa wana ke boule oyo azo boule amemata Grammy Award tozala na biso pe na fierté. Biloko boyebi Grammy Award nde trophée numéro 1 ya musique au monde entier. Oye ba kabolaka ngo na Amérique. Est-ce que vous le savez? Fally Ipupa eza ba boule oyo eza nango na mutu. Tozwa ta Grammy Award wana biso pe ba compter biso na mboka na biso no te. Biso pe ba pesaki biso Grammy Award. Artiste à Congo, la RD Congo, yepe ba pesa ki Grammy Award. Biloko wana bozo kamnisa ngo atate, eza ba biloko Fally po bazo kantia. Eza ba biloko pe ba artiste mususu lokola ba Erason, ba héritier Watanabe, bazo kanisa ngo, bazo brûler que c'est pas seulement pour lui mais c'est pour le Congo. Est-ce que boyebi passe ezalaka pona kozwa Grammy Award wana? Mais bozo bosana bino tellement vous aimez trop le fanatisme, hein? Bozo bosana biloko wana et puis bozo bosana keke. Bien sûr la musique elle est là, la rumba elle est là, mais nous sommes sur place. On ne fait que le sur place. Dès loko bozo bosana keke mboka na biso musique eza sur place. Tozo évoluer te. Malgré que la rumba reste la rumba, mais on est sur place. Mais bateau bazana ba mental lokola ba Fally Ipupa. Batie ami boîte yeno pied na poitrine na lui non je peux faire ça I can do it so let me do it atie stade na de France au lieu to pesa force ba nominé ata kuna biso pe tozwa Grammy wana biso pe to compter non eza un artiste moko ba beta kaumba si abeti déjà stade de France donc ata artiste mususu aye ko betango on s'en fout parce que biso to leki déjà étape wana bino bozana boulot wana tellement vous aimez trop le fanatisme. Et voilà, oh, ils ont des conséquences. Et du coup, c'est pas du tout bien. Vous voyez un peu, c'est pas bien. Topé sa bango force. Kaka ndenge ba réaction bazoya ba héritier Watanabe bazolika na ba émission. C'est pas ça, c'est pas dire que ba se sentir inférieur. Na mi soit Fally Ipupa même pas. Ba se sentir na bango inférieur te. Mais ils ont état d'esprit mental les a ebelé, mental bazo brûler lokola bato. Bazo brûler penza ya makasi. Bozo comprendre. Donc baza batouana ya kopé sa force. Nous devons arrêter ya ko se perdre na mitou. To kanisaka lokola bato baza na cerveau. S'il vous plaît bande kolanga eloko eza eloko ki fanatisme te. Ceux qui osent na ki fanatisme yo kuna yo ngana villageois ngana za gaulois na kopé sa Fally force te mais tu as quoi dans la tête? Topé ça est force. Ceux qui ba place ezali topé sa force to si la to so mabatike wana pour que sold out à deuxième jour ici la mbala moko to se sentir dégagé to so boule nini na mitu bande konanga ba congolais pourquoi la haine jusqu'à ce niveau même vous? Mais moi ça me dépasse quand même, ça me dépasse. C'est quelle façon de réfléchir que nous les Congolais nous sommes en train de réfléchir? C'est quelle façon de réflexion ça? Tout le monde qui fanatisme.
tolongola ki fanatisme, tolongola ki fanatisme, tolongola ki fanatisme. Ero moko totiaka réalité ya eloko ndenge ezokende. Eza mboka na biso. Babiloko wana ba concurrence to po ba artiste mosusu soki vraiment bo mibetaka na mutuke to mibetaka na poitrine ke te artiste na biso aza makasi bo kende na Nigeria wana bo pona moko soki bo to zo ata mwana mukere ma o na artiste na leader na bino bolingaka bo to sala to comparer na soki okoka biloko wana bozo boule te na mutu prenons par exemple to zo nani to zo Wizkid, tozwa Fally Ipupa. Nani abandi musique kala? Fally Ipupa bandi musique depuis ba 90 quelque. Mais ce que tolandi histoire Wizkid abandi musique quand? Mais Wizkid wana za déjà nani to tika Wizkid tozwa nani? Parce que Wizkid azui na déjà Grammy Award tete. Toko makaka toko mana Afrique du Sud. Parce que za Afrique pe. Mwana oyo Tyler. Oyo ayembaki give me make me swear, make me water. Moi, je suis Grammy Award na âge nini. Fally Ipupa bandi musique quand depuis ba 90 quelque. Et ça Sony. Et ça biloko bozo boule te que to pesa ba artiste na biso force ba se concentrer ba longola biso Sony. Mais bino bonza wana kaka na fanatisme. Non, biso ba Gaulois, biso de ba warrior, biso de ba spiritas, biso de ba villageois, biso. Mais encore alors tozo kende na biso wapi? Tozo sala kaka tozo répéter kaka le même chose. Ba sal mon comme tozo beta miki kaka o tozo to betikal. Et puis bozo bi beta na poati leader a sali ya malonga. Ole to bulaka babiloko oyo tosi to salite lokola ba Stade de France wana. Eza kaka Stade de France te. Eza biloko ebele ya kosala. Ole to boule babiloko wana mais tozo tsaka ki fanatisme na mutu. Mais quand même. Mais lelo na kanda bandeko na ngai s'il vous plaît. Oh, ça état d'esprit en dingue qu'on réfléchit on a dingue bongo même vous quand même. Ça. Je sais pas comment l'expliquer. Là qui quand pendant penza makasi comment on a ba réaction à bongo entre bande qu'on a biso ba congolais. Quand dingue héritier watana be ayaki awa lobaki ke Fally Ipupa ko beta Stade de France na c'est comme Congo à se qualifier na nani. À se qualifier na Coupe du Monde des Stades de France à Fally Ipupa. Parce que c'est le tout salité. Artiste attend mon côté à salité na mboka na biso. Fally Ipupa ndeko zala mutoli boso ko salango. Est-ce que boso comprendre un peu? Alors biso na copé sa Fally Ipupa force toujours juger Fally Ipupa. Alors c'est quoi bandeko na ngai? Et Congolais. Et puis tout kolobake si t'es pas congolais, si t'es pas américain, sois moi congolais. Ben il faut voir bateau bakoki ko changer ta nationalité bakoma congolais. Ba mona premièrement état d'esprit à ba congolais. Ba mona mental à ba congolais pour que va changer na ba congolais. Kaka pona pondu. Hein? Ouais kaka ambiance ça na Congo ndé ko sala ke muto changer nationalité comme congolais. Mais il faut voir ça bato nyoso bazaka ba sonner na mitute bato musu ba réfléchir kaka. Il faut mon état d'esprit na pour qu'on convaincre besoin conversation pour qu'on convaincre besoin comme ba master. Il faut état d'esprit na mon mindset na yo. Mais quand même. Oh ils a soni bozo ki sanga ba congolais ba ninga na ngai. Mais quand même. Ngana yo ki penza soni makasi. Makasi. C'est comme si c'est moi qui a réagi comme ça. Or que c'est même pas moi. Eh bandeko na ngai. Oh ils a soni. Bozo ki sa soni biso ba congolais. S'il vous plaît. Faut aussi penser un peu à belé na vie auto vivra. Ou pensez moi ya malonga penza olobite na kanisaka penza na bulaka. Malgré nga na linga musique ndeko oyo te mais biloko azo sala pona mboka. Bandeko na nga moi je m'en fous. Oya awa olobaki oza warrior je m'en fous. Moi je vous ai toujours dit que moi j'aime la bonne musique. Alors biloko oyo nazoloba pona Congo. Nazolo bango keke parce qu'il faut warrior, parce qu'il faut Gaulois, parce qu'il faut Boéna. Moi, je l'ai fait pour le Congo. Voilà.
Voilà bandeko na nga, moi je vous ai toujours dit na linga boye na osala partage malgré ata lelo naza akanda penza makasi botia ba commentaire bandeko na ngai bo like bo partager vidéo oyo na biso circuler penza makasi partage oyo ya biso circuler makasi bato ebele ba recevoir yango ekoede ya kofongola ba cerveau ya bandeko na biso ba congolais mosusu oyo baza kolala baza na kidiba oh bah fanatisme, oh bah ça là qui fanatisme penza. Voilà bande konanga comme je vous ai toujours dit si c'est toute ta première fois tout comme balanawe à liboso ya kolanda chaîne na biso Ines LM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner, abonnez-vous massivement et surtout bobo ça n'a qu'à péter ko cliquer dans la notification comme je vous ai toujours dit. Malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que Ines LM officiel a bande publier ba vidéo ya sika bozala notifié na système moko ya propre. Alors abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga ya notification et ko sala biso kitoko pesa malamu na système moko ya tokos makasi. Voilà bandeko nanga comme je vous ai toujours dit et bandaka pe silaka surtout ya kitoko penza o ya sauce eumelaka te ezalaka nde mbangu yango tokomi na suka ya partage na biso. Merci encore une fois babone na biso fidèle ya chaîne na biso Ines LM officiel tolingi bino mingi tosepelaka mpenza makasi koyebaki botalaka biso mpenza makasi 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 boza tellement ebele bientôt 20 000 abonnés soki tobandi kotanga bakombo tosila lelo te eloko bokoyeba kaka ke tolinga bino makasi tosepelaka mpenza makasi koyoka ke bolandaka biso. Voilà bandeko na ngai tokomi encore une fois na suka comme je viens de vous dire à peine surtout soyez aimés, permettez-moi toujours de vous dire bye bye na système beaucoup ya propre.